3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Mboge koki tobengana Félix Tshilombo ya Congo. Félix ateki Congo. Félix aboyi Ari Hippolyte Kanambe imposteur ya kende. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre, Tata Nzambe batelanga na bitumba oyo, yo tilinga na bunda ya makasi, mais na komo na oyo Yesu Masia, tolonga bitumba pe tolongi bitumba oyo, peuple congolais, boke bana ba journaliste infiltré. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Bana ba journaliste infiltré. Ba journaliste ya IDPS bo baza kosala bazo pesa bino ba faux information bo tala kabango te ba journaliste infiltré na diaspora ya ner ba koti oye sali soulèvement populaire pour na bana Kinshasa kobanda na Kinkole Maluku Kingasani Kimbatseke Njili Bolamuka soulèvement populaire tobengana mopaya o Ari Hippolyte Kanambe akende tolongwe tokena bana cité Salongo bana ya Lemba bana Mombele Yolo Bolamuka botelema soulèvement populaire on a besoin de révolution tokende bana Monga Fula bana ya Rompoe Ngaba bana Kingabwa bana Ngiringiri bana Selembao Bolamuka pardon Bolamuka biso ba diaspora tosi tolamuka tobengana mopaya oyo akende. Il n'y a pas d'élection en 2016 na ba Rwandais tolongwe wana bana Barumbu bana komina Kisasa bana Lingwala botelema tobengana bapaya bazala nzela te anoyo Kanambe doit partir tokena bana ya Bandale bana Kitambo magasin bana Delvoti na Mbinza Ipele botelema 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Dieu tout-puissant, le créateur de ciel la terre. Mabelea Congo ezali à vendre te na beleli Seigneur Jésus-Christ. Intervention dans la carte Mabelea Congo. Yondoza le roi du Congo. Mabelea papa Kimbango ya Rossi Mukeli. Chimanga Eric Bolokoloko. Rossi Mukeli Chimanga. Forbe Chebe ya Fidel Bazana. Dani Boteti. Passer Rukusa. Papa Alain Moloto. Bamakila ya Kasai. Ya Beni. Ya Butembo. Partout bas Congolais bazo kufa. Lokola Banyama. Peuple congolais, l'air est grave, l'air a sonné. Et Zalinga mwana la bino bokechwa yabo. Nazole ka la télévision yabo moko ya mboka ya Jibeka, bo moko ya mboka peuple congolais mbonge koki tobengana Félix Tshilombo ya Congo. Félix ateki Congo. Félix aboyi Ari Hippolyte Kanambe imposteur ya kende. Roubero atika la Congo, c'est grave. Peuple congolais soki totelemi te soki tobundi te boyeba ke IDPS ateka Congo badakala na badeko yebisa bino ke Félix aza ndoki Félix aza la peuple congolais te na bengi bana Équateur ya Kasai ya Bandundu Bakongo Katanga partout Sud Kivu Nord Kivu Kisangani Kindu Maniema boyeba ke mercredi le 16 tozana sitting na Union européenne à 13h. Mercredi le 16 tozana sitting na Union européenne à Schuman. Biso tout ba Congolais tovanda na Belgique. Awa eza makambo ya na émotion te. Eza makambo ya division te. Peuple congolais tobundira nde mabele on eza ya Félix Tshilombo te na IDPS. Yamona beleli bino tubo zalawana. Le 25 janvier ezali méga marche. Le 25 janvier ezali méga marche. Tobekisi bana France.
Allemagne, Suisse, Hollande, Luxembourg, Londres, biso tout rapporte nami le 25 janvier, tous à la wana. Yamona le cas du peuple congolais, Eurozali, article 64, soulèvement populaire, Tobengana IDPS na ba Rwandais ba kende, ba voté Félix Ité, président ya Congo Zali Martin Fayulu Madidi, le président élu Victoire Bakoboto la bisoté, Yamona le cas qui na bomoko ya mboka, pour mobiliser la diaspora, pour la biso tout, mercredi, oyo, le 16, na 13h, na Schumann, biso tout, tobima parce que l'Union européenne et ça vous kata makambo, ya ba élection ya fraude oyo, Félix Asali ba nommé économé, Félix a coopéré ba nommé pour ba Rwandais ba tikala tokoti ke la yo Congo te Félix, Congo eza ya yote. Eza yote na mwasi na ba famille na yo oye tout toza kobunda division te unité bana tout ya Congo to sauver Congo ya mwana na pesi mbote mingi na Seigneur Dieu tout puissant le créateur de ciel la terre tata nzambe batelanga na bitumba oyo yo tilinga na bunda ya makasi mais na komo na Yesu Masia tolonga bitumba pe tolongi bitumba oyo peuple congolais boke bana ba journaliste infiltré ba journaliste ya IDPS bo baza kosala bazo pesa bino ba faux information bo tala kabango te ba journaliste infiltré na diaspora ya ner ba journaliste infiltré na diaspora ya ner ba koti boke bana ba combattant o baza kopesa mano subo moni motafiki Fayulu azali combattant ya ANR azali combattant ya ANR yo solution na eza nini depo banda kobunda na poto solution na eza nini yamona lekake o pona bisa ba congolais ke moma oyo motakobangisa peuple congolais azate peuple congolais bobanga motote le Congo sera sauvé le Congo sera libéré na leki awa na Congo ya Dieu tout puissant na Congo ya Tata Nzambe na Congo ya Mungu Baba na Congo ya Papa Nzakomba na Congo ya Papa Nzapa mabele ezali ya biso Nzambe apesaki biso mabele wana bozala ba esclave te peuple Congo le Congo restera uni non indivisé motako divisé biso azali te IDPS parti à malchance Félix est collabo Félix est traite Félix est teki Congo Félix qui sera humilié na Congo ya Dieu tout puissant regarde-moi toi Félix Tshilombo tu seras humilié Yola Vital Kamerhe oyo tambola na sida na yo Vital Kamerhe Burundais yamona lekakeo merci mingi Seigneur Jésus-Christ pesa ma force il vient pas de moi ma force il vient de l'intérieur Dieu tout-puissant le créateur des cieux et la terre mabele à Congo ezali à Jésus-Christ ingeta o ezali soulèvement populaire pour la bana Kinshasa kobanda na Kinkole Maluku Kingasani Kimbatseke Ntili Bolamuka soulèvement populaire tobenga na mopaya o aridi politique namba kende tolongwe tokena bana cité Salongo bana ya Lemba bana Mombele Yolo Bolamuka botelema soulèvement populaire on a besoin de révolution tokende bana Monga Fula bana ya Rompoengaba bana Kingabwa bana Ngiringiri bana Selembao Bolamuka pardon Bolamuka biso ba diaspora tosito la muka tobenga na mopaya oyo akende il n'y a pas d'élection en 2016 na ba Rwandais tolongwe wana bana Barumbu bana komina Kisasa bana Lingwala botelema tobenga na bapaya bazala nzela te anoyo kanambi to parti tokena bana ya Bandale
bana Kitambo magasin, bana Delvoti na Mbinza Ipele, botelema to sauver Kinshasa. Ba région nyonso eza kosenga na bino Kinshasa. Baza ko comprendre te ndenge nini bana Kinshasa boza kolamuka te tokende na Burkina Faso soulèvement populaire. Yango tokena bana Gombe bolamuka bana Gombe. Yango tobeleli bana Kasavubu bino tout Kinshasa salina 24 communes. Allez toke na soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Tokena na printemps arabe. Tokena na ndenge ya Burkina Faso pour sauver notre pays bien-aimé, le Congo. Allez, toquez. Kinshasa, bola mukae. Bana Guinée, bola mukae. Ngonga ye koki, ya ko libere mboka ya biso. Mboka etika bakoko, Didi Asoba. Mboka etika Patrice Emery Lumumba e. Mboka etika Duelenga. Mboka etika Luambo Franco. Yangwana toza kobelela ezali mabele ya bakoko na biso. Soulèvement populaire kanenge tolobi. Pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Toujours banakini idéologie zaka moko. Peuple mokonzi, peuple mokonzi. Banana ngoba mokonzi, c'est le peuple congolais. Tokena imbela banakini espoir na biso diaspora etikalika na Kinshasa na bino na basoda bino tout ba mama ya Zando bana inikin ISC Issa Université Malula Université protestante armée d'Isali bino tout bola mukabe titia tobengana Ruberwa tobengana Kanyama tobengana Bisengiman tobengana Vital Kamerhe. Il n'y a pas d'élection. Tokolinga élection na bapaya lisusu te. Botika boketi wa ya mbonale la bana Guinée bola mukae. Kinshasa bola mukae. Ngonga ekoki ya ko libere mboka ya biso. Mboka etika bakoko. Mboka etika boketi wa ya mboe. Mboka etika papale moloto. Mboka ya bato ya Arbatungulu ye. Yango toza kobelela boka biso banakini idéologie mosusu eza te. Bolanda ba faux politicien te. Bolanda ba faux politicien te. Bayena ba discours ya lokuta banakini. Oyo ezali kaka bana ya Kinshasa. Bomona le 4 janvier 1959 na match ya Vita na Mikado. Bato boteka match babima na Kinshasa wana epelaka moto. Bino bozozela nini? Bana Veya, bana Daring, bana Bilimba, bana ya Mazembe, bana ya Mokanda na Mbandaka, bana ya Makila, bana ya Sanga Balende. Bakosa bino te. Arido Hippolyte Kanambe Bilia Kiyo Bikoki. Ozali étranger, tu dois partir. Obomi ebele, osali massacre la Chingi Chingi. Osali massacre na Équateur, Yona James Kabare. Asali massacre ya Buja di Congo. Asali massacre na Kisangani guerre ya Wishu. Bana kini pardon bolamuka. Kinshasa, tozo c'est la révolution na bino. Kinshasa, toza kozela bino. Bolamuka. Basoda bobeta masasi te. Et pas ya peuple congolais moto wana pe afutaka bino te. Ba policier akalo fungola Kanambe ajalukaka na bino te. Bana Mura moto wana aboma Muzero ra Désiré Kabila, aboma Katuma Mwaki, aboma Samba Kaputu, aboma Aimé Kabila. Un imbécile comme toi, Arido Hippolyte Kanambe, tu dois mourir. Tu sortiras pas au Congo. Tu dois payer. Humilier Dieu tout-puissant, tu dois payer ça. Celui qui tue par l'épée, périla par l'épée. Ouais, Zakara Banakini. Banakini Bolamuka. Ouais, Zali Elombe à Mobali. Mona Oyo. A Tomboli Lokumu. Y'a peuple congolais. 17 ans ya Bitumba. Aboya Aliambongo ya Makila.
yo nani yo uti wapi yo obundisa 60 millions de Congolais moins 12 millions de morts. Oh, tozalaki 72 millions de Congolais. Tokufi 12 millions de morts. Outi wapi, obotami wapi, obundisa peuple mokonzi. Toujours, peuple mokonzi banakini, boswa bokonzi, boza na pouvoir, botelema. Banakini botelema, bosofe mboka, bosofe mboka. Kinshasa bola mukae. Banakini bola mukae. Ngonga ekoki ya kolibere mboka ya biso. Mboka ya papa Kimbangwe. Mboka ya papa Diangenda Mboka ya mama Kipavita Mboka ya Cardinal Chaoué. Mboka ya Cardinal Malula Bola mukabana kini. Oye zali soulèvement populaire. Oye oboketwa ya mbalobi oye koya eya. Oye koya eya. Peuple congolais boza ko souffrir. Bo souffrir 126 ans. Ya souffrance inacceptable. Yango tolobi même awa na ba diaspora toboyi ba journaliste ya neutre. Boko koma monophase pamba. Bokeba na bitumbo boza ko bundisa boketu wa yambo. Yona nipoko ka boketu wa yambo. Peuple mokonzi. Peuple mokonzi. Nani ngo mokonzi? Ce peuple congolais. Bana kini boyoka. Bana kini boyoka bana Kinshasa. Bola muka. Bako sabino te na ba musique ezanga tina. Bako sabino na ba politicien wana te. Bako sabino te. Bana kini bola muka ngonga ekoki ya kolibere mboka ya biso. Nasa bonio na bela libosika ya mboka poto. Pona kotombola lokumu ya bana Kinshasa. Bana kini bola mukae. Ngonga ekoki ya kolibere mboka ya biso. Mboka etika bakoko encore. Bana kini bola mukae. Ngonga ekoki ya kolibere mboka ya biso. Mboka etika bakoko. Mboka etika ba ange. Mboka etika papa bakanja Mboka etika mama Noirite. Mboka etika Cedric Nyanza Mboka etika ba diaspora. Bana kini parle toke. Bola muka. Soulèvement populaire. Toke na Burkina Faso. Bana Burkina Faso oye. Bobo bana Kisasa. Boso selanine. Bobanga minduki ya bapayate. Bobanga intimidation ya bisengimana te. Bobanga esprit de mort kanyamate. Obe minaku bokoka biso te. Surtout mende takuli bonas. Yoti koboma basango na lota. Yoza kosakana na église catholique. Okokoka ba monseigneur te. Okokoka babe te. Wezaka pona Kinshasa. One ezalaki maloba. Euti na Yemei. Le leader de leader. Boketu wa yambo. Oya beleli. Pona libération ya Congo. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.